Quand à gauche et droite c'était pour ma solo et qui toque aussi et Koti. C'est Jaguar Mogota qui vous confirme, mais papa Fibo fille. Obino Star. CL News TV déjà et Koti dans ma solo et Christelle, la rose, l'iranium de la presse. Mon amour sur TikTok, ou après ça va le ballon la mon père. Ou après ça va information à solo. Tolandaï. To confirmer en haut. Nangana bino. Tolanda CL News TV. Pour ma solo en haut. Tokos ya au niveau. Izalana noté. Pour le lendo pisa na on peut métier. Tolanda. CL News TV. Ma solo ya kitokwe. Ya l'uranium de la presse congolaise. Christelle la rose. Tokos CL News TV. Chers amis internautes, c'est le News TV. Boy, madame na 4 tranches à la découverte. La découverte, elle est l'autre Yambeli Bino, prophète John Gefa, l'autre Rolobane Makambu, et une politique en Cannabis au Congo. Parce que tout le monde a qui les trois qui déjà par rapport à marche aux villes mortes auto-organisées. Est-ce que prophète John Gefa, Moussali Nzambé, analyste politique, OP, Alinga Kapembo Kanae Congo, a solo kapé na bino bandeko na biso boza la diaspora o pe bino pe bolinga kaya mingi. Bonjour prophète John Gefa. Bonjour maman journaliste. Atado kabwani na nzoto na molimo toza moko. Congo ezali eloko ya lisanga ya toko kabwana te, quel que soit l'obstacle, quel que soit quoi, nous sommes là pour défendre notre patrie. Pour défendre notre patrie, prophète John Gefa, le 3 avril lundi au Ezala qui ville morte, Ponayo Ezala qui réussite ou bien échec? Bon, maman, moi je ne fais pas la politique. Moi je ne fais pas la politique. Pour ça, la politique n'a pas parce que vérité on a la banagoloba pouvoir en place. Dans 3 jours. Alors je suis église au milieu du village. Alors, nous avons pour te contre-te. Ville morte et réussir tendengenito et réussir tendengenito. Au moins, ils sont passés les kinamboka. Dibota, papa les sarabanate, maman qui s'occupe de banate. Alors, malade bana bango moko, lia bana bango moko, makamutu bango moko, bana wana bango respecter les sous papa na maman te. Olaninga, papa ko zo valeur. Na kati ya mboka, na kati na ba critères. Soki azali papa mongo azali ko se charger na libota na ye. Lelo na Congo, on n'a pas les pères, on n'a pas les mères. Tozobi kaba na mboka na mboka. Bon, ozomona papa Tshisekedi ala na tuna ba marche na biloko nyonso ba ngonga moko bato ba se réfléchir ba minoto na ba marche ngo tozomona lelo mote bato bazoki bazonga kina bo moto pe lisusu. Mais tango ya kufi, il croyait que c'est fini, pouvoir nyonso yeke opposition. Non. La ville morte wana na kwebisa yo et réussi 500%. Pourquoi ngai moko nabimi vers 10h na moni balabala camion te et l'autre côté. Na kei na Lingwala, na kei na Victoire, na kei na ville, na kei côté à Benter et l'autre mon côté. Et j'ai dit à mon petit, ville morte yo, peuple yo qui peut réussir à 100% malgré pouvoir. Bandeko basili baleka ki balobi basali nyonso. Moi je prends Dieu en témoin. Ville morte et restera qui 500% à cause de la souffrance. Et les qui peuple belo sur ça sous quatre nangote. Alors peuple se manifester mais contentement na bango. En tout cas peuple a se manifester vraiment pour être ville morte bande on a ce nous mona qui on a ba image. Mais ville morte et réussir pour Moutounio Sabimaki, qui n'a pas si na motema. Oui, maman, pardon. Et puis, c'est un pasteur na mon net. Mais pasteur, il faut un motabosembo. Un pasteur, azali expert du monde. Un pasteur, azoka, le côté en Zambie, azoka na bato. Azolo, ba ville morte, zala kite, simba kite. Alors, moi, j'ai vu un pasteur malade. Comment bino ba pasteur? Bozolo ba vérité te, yango ba gege. Moto tout ya mabe, azal gege. Ils ont côté politique, ils ont côté pasteur, ils ont côté anine. Ce sont des guégués. Parce qu'un guégué, pardon. Nalandi, un pasteur wana, azo banga nzambete. Oya yebi nzambete na kati ya net. Azo lobake, ville morte,
et réussir à quitter, bato basalaki, bakene katnyam. Alors moi j'ai vu un pasteur malade, un pasteur guégué. Parce que comme il y a guégué, bato nyon chamabe, peut-être développer en gros. Eh, parce que son pasteur, on retient bato ndengoana. So que yeso aye ya kutu respect guégué. Tango yeso aza ko ya, on kutu ndengoana, il faut dire la vérité. So que nga ville morte simba kite na koloba vérité, ville morte simba kite. So que simbi et simbi. Donc pour nga c'est 500 pour nga na bimaki bimaki. A comment na ville? A comment na inter? A comment na gare centrale? Hein? A comment na gare centrale? A comment allez que vida. Ndakala d'aller charama. Alors qu'on fait la pomme batte. Biloko ambo so les préparer mbanga. Allez que ndakala. Hein na vida. Est-ce que tambolaki? Alors tala ba pasteur bozo kote na likambo moko na yebi ba telle église. So que tonaka na ba gege ba milimu mabe na yebite. Hein? Il faut dire la vérité. Je ne suis pas politicien. Je suis église au milieu du village. Malgré que sala qui nyons, pouvoir à sala qui nyons, à lobby, ba ministre, ba l'équipe, ba sali. Mais peuple, ayoka ki mbela, il y a opposition. Au vrai opposition. Nous peuplerons au soleil, nous assurerons ta grandeur. Naïbi l'hymne national, naïbi kaka Zaïroa dans la paix retrouvée. Zaïroa dans la paix. Naïbi angote, naïbi te, ngala bota matanga Mobutu. Na koli natanga Mobutu, naïbi penda l'hymne national au début congolais penda bien te. Na lobi boy, na bota manatango ya Mobutu, na koli natango ya Mobutu, naïbi penda début congolais bien te. Malgré je suis congolais. 30 jours, 30 juin, les 30 juin, jour indépendant du Congo. La liberté est nous n'avons pas serment de liberté. Liberté est alité. On n'a pas la liberté parce que Mboka de liberté, dans Mboka il y a démocratie. Liberté, c'est de dire démocratie. Nous n'avons pas la démocratie. Hein? Dans une prison, nous sommes en otage. Il faut dire la vérité. Hein? Non, nous sommes libres. Ah, moi je vois en France un président Zoloba, un individu quand il va tuer le président Moussabi. C'est ça le faux, il y a des Congolais, il y a des Moni. Les politiciens sont sakana na peuple congolais. Ils sont sakana bango, mota sakana na moi c'est Ndumba. Mais moi c'est Ndumba clair hein. La foot a mbongo ba sakana parce que la foot a moi c'est Ndumba mbongo. Foot ya mbongo. C'est ça le problème. En fait John il faut le bas pasteur on a un esprit à gégé. Gégé. Dans la protection gégé. Mais Gégé, on a besoin de basi à Mibali à Gégé. Pour Gégé, ça moi aussi. Pour le moment, Moutounion sur Yamabé. Comme on a Gégé. Moutounion sur Yamabé, c'est un politicien, Gégé Bazali. Et c'est un pasteur, Gégé Bazali. Et c'est la société civile, Gégé Bazali. Et c'est un féticheur, et puis c'est un Gégé. Tout les journalistes, Gégé Bazali. Donc, tout Bazali. Donc, comme on a Gégé, on a baptisé Moutounion sur Yamabé. Et ça, Gégé a sirène, il y a DST, il y a séduction, mais Gégé, il y a un esprit, tout le monde, Gégé. Tout le monde a vieux Gégé, il y a petit Gégé. Il y a Zazapé aux Apekaka Gégé. Parce que le prophète John Gefa, les mardis, lundi, tu sais qu'il y a une ville morte, mardi, tu as une consultation. Consultation, c'est dans l'hôpital, dans l'église, il s'appelle consultation. Prophétique, consultation prophétique. Si vous avez une consultation présidentielle, consultation présidentielle parce que le chef de l'État Ayamba qui sent un groupe composante, tout le monde qui RASOP, tout le monde qui Front, tout le monde qui CNCA, tout le monde qui moi c'est un groupe. Mais la surprise, le sage de l'air sage, Moba Messe Moubake. Monsieur Moubake, biso soto ebaki pire petit, pire conseiller, tu sais que Diwana kuna ake kosola nini na Kabila. Bon, maman, na Sarabino, na Congo, on n'a pas les opposants. Tous les opposants, il y a ventre. Papa Tshisekedi Akei, mais il y a une opposition. Hein? Papa Tshisekedi Akei, il y a une opposition. Et mon ami, hein? Baye babato ebele bavotaki bango pona casquette ya Papa Tshisekedi wa Mulumba soki bato bazonga bangi balembe Congo ezongisi Tshisekedi na bomoi parce que atela makambo. Alors bamogwake wana
baza benga ba mouton noir. Comment tango président a bengi yo invité yo? Pourquoi inviter le président Abino ya IDPST ou bien président de l'Assemblement ou ya vrai ou ya ba bien na kati ba mou pété. Bon yo kei kuna ntake ki sans koyebisa bande konabino ou le président na non a eu invitation président benga. Non, il y a une invitation de pouvoir. Donc à reconnaître ressources par Félix T, à reconnaître l'IDPST avec Oluka et poste et ventre. Hein? Et puis ce sont les traîtres. Jida, t'as quelque Mina se me conseille le côté, bah traître. Parce que Jida a été Jésus. Pierre et Père Wangala qui est. Les hommes au bac sur la salle, Wangala Titsikedi. Même si il y a un mboka ya bawa, à cause de pelate, malgré biso ba chrétien, to s'intéresser à batu ba kufate, mais ndenge bango balobaka à cause de pelate, ezali trahison, haute trahison, oyo tozo condamner avec efficacité. To boité président Kobenganga. Président Kobenga Moutioso, mais na koyebisa parti politique nanga, hein? Président nanga parti politique, ba membre wana tala invitation président benga na kendeto na kendete. C'est ça ce qu'on fait. Mais léon na Congo, bazo wela ka bambongo na ba poste ezali mawa mingi. Yango ne ba longoli ba suspendre et puis la révocation. En tout cas, ils ont vraiment trahison à Makassi, Balobi. Kaka le même mardi, on a une consultation présidentielle, voilà, selon Ngangani na Obengango, consultation présidentielle au président Joseph Kabila Salaki. Tout le monde qui peine de Vital Kamérité, il n'y a pas ça la trahison dans le cas MP. Tout le monde qui est pas comme un peu côté opposition, à Kenda qui peut Kosolana, président de la République, na par na un groupe na bango SNSCA. Na Pierre Lumbi, tout le monde qui les gens d'ici un bout ça, qui m'ont ébélé au président Yambakiwana. Mais tant que la caméra bimi à l'objet na biso boye, la micro à ça intervient à l'objet boye. Nous déplorons le détournement de l'objectif de l'accord du 31 décembre qui est l'organisation des élections au profit de postes. De postes. Achubina ni tonga to bokena ni jeton. Si yé mon côté. Yé abouakeli tonga te atubi ami tubi yé moko. Parce que caméra yé moko nano. Opposant caméra, est-ce qu'il est vrai opposant ou bien collabo? Moi je te dis c'est un collabo. Hein? Est-ce qu'il est opposant? Caméra n'est pas visé poste à premier ministre. Président peut nommer tout le monde parce que caméra est opposant moko masqué. Caméra n'est pas comme premier ministre. Coca mangote. Parce que le président va nommer. Parce que même caméra opposant le balelo. Un opposant masqué. Pour président peut à nommer. Batubaka moyangote. Surprise moko bimi. Ozomona. Ce qui est là, caméra zoloba président CSR ba quelqu'un pour le poste mais il y a pas le poste. Ozomona azoluka poste. Ce qu'on dit ba discours na eza ba position ni Kabila récupérer yé. Hein? Ce que moi même option chef de Dambote, ba ninga pesa somona oya caméra tala. Mais il y a zala ki kunati. Il y a zala qui kuna bon avait choisi de mais livre moko komaki kangi motambo oyo tieli motokeba mo kanga na yo alobi je sais comment j'ai choisi Joseph Kabila yango be motambo ya Kabila ezozwa kamera azana Kabila musikate ozomona kamera linga Kabila kamera solaka na Kabila comme kamera bazalaka na ye soko moni batitide na ye azali masqué. Ozomona soka zo baloko poste yazo duka poste te Congo ezali mboko bato bakabola ka partage na bango parti ya peuple c'est perdant peuple est perdant. Est-ce que Félix Tshisekedi ici matin ya papa na hey poto moni a komi kowe la ba poste donc on ne pleure plus Tshisekedi non d'accord le beloko moko na Félix na ko pesa ye conseil parce que na moi sous Félix Nzambi na ngai yes oyo ata mari misa bango to boya ki mais bande ko nanga moi j'ai vu nazo luka audience na président kaka yo zo boya bato contre la président kaka yo moko nazo luka audience okuta na président okuta na président tala moi j'ai dit Etienne na loba na Félix Tshisekedi ozani jeune leader nayebaki bien papa na yo ozali toujours côté à papa na yo a format kio est-ce que motema papa na yo kozala nango hein est-ce que capacité papa na yo kozala nango babota maka mokolo moko mapasi bakufa mokolo moko te hein bakozala ndenge moko mais atali nzaka moko okesene hein est-ce que bandira c'est papa na kozala nango hein
na moni yo sengo audience na président kaka yo zo pekisa batu bake n'est pas président hein mais ça dit quoi ezo daksanini nous sommes les Bantous nous sommes les Bantous nano papa kundamite okoko we la poste moko lisute okosala loko te nano papa no kundamite papa moto aboti yo yewana moto aboti de pesi yewana po yo e banalo Félix Tshisekedi ozomona pona sikoyo okokisa maloba na yo suza makambo na ye c'est papa wana papa kundami nano te batieno na mabele te nous sommes les Bantous e bembeza libanda babelsi bakunda yango te suisse kundi yango te bakunda yango te non maman c'est là pour faire qu'il faut chubinga les tonga c'est là loi belge lobby boye si le corps fait 24 jours nanu babimisa ngo na morgue après 24 jours il faut corps wana basele yango mais bakundi bako exime bako ya ne Kinshasa loba boye mais pona bakunda définitif bakunda définitif te alors mais parce que gouverneur bazomona mbutu buta gouvernement parce que bapesi bango cimetière ya Gomba boy pona ni moto so akufi hein moto so ki akufi ozomona bakoyi pe kondima yango soki prochaine pouvoir ko yasima na élection bakotia monima na ye bakotia mozole na ye ozomona nano papa na kundamite nano papa wana kundamite Tshisekedi atika we la poste atika babiloko Félix atika biloko wana biso zali Bantou ezali malédiction ezali bénédiction te soki bawe ibalobaka me balobio tomoni société civile ozaki signateur ya accord ya le 18 octobre balingi bazwa accord le 18 octobre pendant msuba balobate le 31 décembre te le 18 octobre ezalaki o basalaki na cité de l'OIA cité de l'Union africaine donc balingi bazwa poste ministériel eza attitude à le consulter non mboko eza sema gota yo lelo kozoka poste mboka bilia lia intérêt politicien moko congolais boyoka peuple te balobaka intérêt ba congolais te balobaka intérêt ba congolais ta moko te papa bo nyonso bino moni bango wana o nyonso moni bango wana tu bakena ipona ba poste balia bazwa mbongo donc une année 2 ans na élection ba ko pesa sous bantaba na bango peuple congolais bantaba OK voter ba nyama peuple congolais comme mature ozomona bango nyonso ba kay ko wele la poste bango nyonso mutu mo akena comme peuple te yango mo bazo jouer na biso bazo jouer na population parce que ba na intérêt bazan intérêt nga tout nyonso mago ba mbok je me sens dans l'émission na bi 36 personnes ba ko ngamba mon otage yango mboko dans otage non 36 personnes, nous sommes l'otage. Président Lobaki a discours, tous en otage. Nous avons 36 personnes. 15 opposants, 15 par majorité, la société civile. 36 personnes qui Congo en otage. Pourquoi en otage? La société civile, moi la pose. Moi, allez, moi. Kundi ba dossier belé akundi comme la poste parce que bino bozwa poste mbongo ngo bozozwa mbongo ngo zapona basi na bango na bana na bango na bandeko et pourtant les Congolais souffrent nous souffrons penga na ko bisa bango nzambe asaki Congo akotika binote dès que bino bozo souffrir ba Congolais bozo apena kimia te Barozana kimete mais hey kebo kota na douche ko ça AVC pamba ebele bazo kufa na douche ebele bazo kwe na douche ebele bazo kwe ba kufa na douche est-ce que oyebi ministre oya santé moi sina zaki mundele oyeba kute ami boma na revolver mobile na komi ministre yoko sepelate omi bomi ponani Oya badi banga yo mobile voilà ya Tshisekedi bon siko yo komi mwasi na tuni mwasi na ye esika zali li Felipe Yambayo osoko nanga siko mobile bimi ministre mo kondi munene yo sepela ozui munduki omi bomi ponani oyebi na bisayo la nature nous conseille il y a quelque chose de flou ami bomi pambate ami yebi omi makila moto e ganga mingi tolobita Tshisekedi moto abomi mais makila ya Abda ya Eve e makila ya Bel e ganga liboso na Nzambe makila ya moto e gangaka comme moto azali sacré
Motoza sacré mais va tenter pe bino et puis bandaka motoza sacré bazo papa biso salé et bimata tout le monde discours à lobby pour biso soto be que lobby il faut appeler sous ville morte il fallait continuer pour le 10 des asuka makambu lobby to ande poser il fallait ba fonctionnaire ba marcher mais tu comment là président de la République après consultation et à mardi à lobby que mercredi donc nazo sala nazo loba devant les deux chambres Autoébi Assemblée nationale, nationale à Bisso. Prophète John Gefa, le président de la République, à lobby, je condamne le massacre de Kabea. Il y a Kassai. Il y a lobby, président de la République, nous ne refusons pas. Je condamne le massacre de Kabea Sapou, dans Kassai central. Mais le massacre de Salma Kivu, vous condamnez un côté? Tena zoloba a condamné yango sika oyo ya Kivu bazoloba te oyo bimaki na Équateur bazoloba kati yango te kaka ya Kassai central. Pourquoi condamner Kassai central? Ya ba Congo mwana semi abomi one bato wa trouble na trouble. Ba force commune za kuna trouble na trouble. Malukwa ba force commune alobi yango te kaka ya kamwa na sapu. Donc c'est flou. C'est flou. Pourquoi condamner Kakayango et puis partout, dans le Congo est agité partout, Congo et puis les agitations sont risquées dans les élections. Attention, Nalobaka Yango, pe Nalobaka, tozo risqué parce qu'ils ont touché un peu partout. Et ça Mayel na bango, au bazo ça la pour élection dans la carte d'angote mais peuple congolais longo na Nzambe tokolonga. Tokolonga longo na Nzambe tokolonga mais karabino de basali Nzambe bobomi mboka te. Oh, moi je vais parler au président, le Dieu m'a montré. Je la prophétie, le Dieu m'a montré. Tu arrives devant le président, va saigner l'audience en commun. Kasi, mon sali lobate. Non, monsieur le président, le peuple veut de vous, mon église vous adore. Ce sont les faux prophètes. Ndenge Bible, Ezoloba Awa, Nakati na Jérémie, chapitre 14, Tokotanga Yango. Okundole loko moko makasi parce que toko sa émission te sans toutefois to simba mokanda na Nzambe po yango constitution ya biso ezoloba yango elobi boy. L'Éternel me dit c'est le mensonge qui prophétise au nom sur le prophète sur mon nom. Ba kende ko kosa l'Éternel m'a dit Nzambe alobi Nzambe mais dit au président que mandat no esili ainsi dit l'Éternel. Libérer Congo, Tika Congo qui est en élection, ce sont des faux prophètes. Et alors, boy, je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas donner l'ordre. Après, c'est ordre. Je ne l'ai pas parlé. Alors, ce sont les visions mensongères de la vaine prédiction. Des tromperies de leur cœur. Ils ne disent pas la vérité qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi par l'internet, si les prophètes qui prophétisent sur mon nom, je l'ai envoyé, ils vont mourir par l'épée et ils périront aussi par l'épée. Il fallait dire au chef de l'État la vérité. Il faut organiser l'élection. Parce que la température est longue. Mais pas na bango, mon église vous adore, tu resteras 50 ans, tu es jeune, Dieu t'a choisi. Oh, dans ma chose, mais dans ma chose, je vais rejeter. Alors, il y a un mot qui sont couvert, na ba prophète ya lokuta, ou ba zo opportunité kuta na mokonzi. Mais il faut dire au président la vérité, il faut dire au premier ministre la vérité, il faut dire au gouverneur la vérité, ainsi dit l'Éternel. Motonza magali kuna makamu yaswa. Mais bango balobaka tango te soki mboke plongé na tout bazo occasion bela kuta na président mais ba ibisa kaini so ba apesi bango ba velope bakaki esili ou asomi chip ou asomi lopango ou asomi boy. Alors voilà c'est que mboke zo kenga okufa prophète John Gefa marambo kabea sampo ngoto zongisa prophète eloko nini ezolekana awa na mboko Congo Tomoni Nina Nabiso à Chadari, accueilli ministre Chadari, accueilli la famille ya chef coutumier. Bah ça lipe image que non on est ça, bah là tu peux bando à pembe na mitou dans lexique victoire nini. Après Toyoka, parmi kakaba ministre au bazo ça na Sami Badi Banka. Mokonde rébellion anezo bunda bakuna ezaya ye. Siko, Erosaka, Jean Roger Lumbala, tu viens ici, au Sadi Mabé, au Eto Yambi, nos enfants prodiges, tu continues Congo. Mais Zandengo, Lumbala, la Xibato. Oui,
mon ancien balakisi bato barubero balakisi bato parce que bazaki na NRC kuna o basalaki RCD oyo basalaki rébellion makasi balakisi bato alors eloko moko échanger te yango mongulude kalobaki ba changer chauffeur ba changer motuka te même motuka mais chauffeur ba changer ozomona et basé ba jeu politique na bango basali ba bomi ba retenir bango na pouvoir ba donc tolembi na ba biloko na maman il faut token élection to luka ko voter bato mususu ya sika boy basali tout il faut qu'on exclue bango tout et la majorité de la société civile et de la opposition il faut qu'on exclue bango nyoso kolongwa to zwa classe politique ya sika be au monde makambo changer soki ka bato ba na Mobutu bazonga kabila le père bazonga kabila le fils bazonga lisusu alors mboka ikozala malamu te tokozonga na situation moi chef coutumier sap mwana basap o musukuna na Kasai mutuso agité rébellion mo kaka Équateur ko bimona ye kisangana ko bimona ye o boko gérer mboka ndengini boko gérer ndengini na mon président c'est de comment tu ba base ya ba nini ya ba militaire c'est que bazar partout pourquoi azobage agitation mongo ya mabe elingo sama na mboka il faut être prudent c'est ça le problème. Discours à chef de l'État le bakilobi de ma part nde na yo kela kinde pe na landeli pe to ki pe ba via bato mais mabe ezaki na kin pe alokuta mabe te courant ezala kité mingi to yoka kité awa na kata kin discours à chef de l'État to ka na mato ya bato président lobby président sali boy nga de ma part na moni constant na sali président Kabila alingi kotika pouvoir te. Nous allons vous amener aux élections, on va partir aux élections. À quand? Parce que vous restez avec 8 mois. Il faut que le et le président parce que Kouré zala quitté mais biso tolande yaki ndam maman na mboko yo ba beta ba vrai discours. Même Kabila ye moko a beta pe ba vrai discours. Est-ce que ba discours wana Mobutu a beta ba grand discours o bato bazongi na kolela? Est-ce que Mobutu yango atosaki maloba yango? Kabila oyo a participé le fils ou azali président na biso ou azali président na biso toko boye président parce que accord auto signaki ba vieux gege o ba signaki accord le 31 na ba ser gege o ba signaki yango ba c'est la président ti na investi un nouveau président ba omelakatu il est président de la République quel que soit c'est lui le président la garde de la nation alors o ba signaki yango to monaki alors discours à président et Kamusi Mutute Kamusi ngaite parce que aloba ba vrai discours wana yoka ngana loba maman et Kamusi Mutute parce que ya liboso na landela ki alors bisi Kasai central mais ceux qui ont condamné le Kambo Kasai central au tinaki ministre de l'Intérieur à sa négociation avec chef coutumier Mwana Masab bon ayeli yoke boyo ba yokani ba sololi kimi salemi mais sima nango sukini massacre. C'est le massacre. Et ce qui n'a pas poto, un ministre qui ment, et là, quoi, ils arrivent à démissionner, bah, quand ils sont en prison, et puis, il y a une prison, bah, ça m'a dit, prison, ça m'a dit, opposition. Hein? Car on a volé, on a pillé, et on a violé. Hein? Mais grand violeur, il y a un grand guégué. Hein? Ce sont les grands guégués. Les grands guégués, Ozomona, accueilli, si Malango morte peli. Président a réclamé que, alors, ba mort, ba Koufikuna, une minute de silence. Na bespère yoni, oye ba Keikuna. Hein? Ozomona, président Lobi Katiango, mais na comme président, ceux qui ont monique ba mort, oye Zali na Katia, Kasai Central, Tala paix, oye Koufina ba Congo. Loba pesa paix, condoléances na oye ba Koufina, na Kivu, Koufaka Mikolonyoso, Bakata ba Kingo Mikolonyoso, et Tala ba Koufaka Équateur. Est là partout. Alors, discours il y a Mopayate. Pourquoi pas faire la vraie négociation avec les chefs coutumiers? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je sais que je Amérique bengi pour qu'il y ait une négociation. 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. Mon argent. Hein? Si moi je suis mis en prison, et on a soutenu. Mais bon, ça là, il y a un chef coutumier. Ouais, c'est un Kassai, Aza Congolais. Pourquoi les Congolais meurent chaque jour? Hein? Et être humain, il est sacré. Le sang de l'homme est sacré. Comment battre? Il faut l'abattoir. Même un abattoir, il y a un documentaire, mais documentaire, il y a un abattoir en France. Parce que Makabanyama, si
moto akomaka wana batere wana azoboma wana na marteau atindiki mosusu boye alo mindele batelemi babi non nyama mama tokoboma tozolia ye mais bokoboma na marque wana te. Donc agitation partout, même à bateau wana bakangaki ye azana prison ça makati nango mais bateau bazokufa mikolons. Pourquoi pas faire la véritable négociation? Bo bengi ye ata bakuta na bangi ata wapi olingi nini likamonini apesi aza mona mboka apesi ba objectif na ye ba donner na ye to travailler ngo mboka za na kina. Nous ne voulons pas le sang couler. Le coup la fleuve ça couler. On veut la paix. La paix, c'est une négociation. C'est une chadarité. Ce qu'ils font là, ils trompent le président. Ils trompent le président. Ce sont les gens qui ont trompé Mobutu. Ils trompent le président. Les gens, ils ont maté comme matin. Na Kassai, ils ont collé avec là. Ils sont obligés de Kassai. Et Kassai n'a pas de Ndundu. Place mort. Et comment c'est ça le problème. Dès le discours, il y a le président Lissoussou. À lobby, c'est la vie sociale. Vie sociale, les alités. Chaque discours président, le barapé, c'est la mission. Toto lienda kala na vida bato tu batonda wana na pasi na motema pona nini babenga ngo kwanga na nini ngo pipi ni babenga evida et tumba bato ba cardiaque pour vie sociale les ateliers le so ikulu nezo bima à cause de la vie sociale le ba situation politique à cause de la vie sociale fonctionnaire abazo sala musala l'état azoliate bazo futaete azamandian azali pauvre. À améliorer la vie na indenge nini bato bakokufa na ba AVC à cause de la vie sociale. Président Kabila lobi vie sociale alobi ngo lelo. Alors vie sociale est négative. Même premier ministre Agobima vie sociale est ko changer parce que budget ya malomo ezate il n'y a pas l'argent. Alors yami balé président alobi pour la jeunesse congolaise a sacrifié. Jeunesse congolaise a sacrifié. Na ko biso bana 11 ans lelo na kisa ba yimi bali. 11 ans il pour à cause de la pauvreté. Ils ont sacrifié. Au comment ta jeune moko na gouvernement. Au comment ta jeune moko bourgmestre c'était. Au comment ta jeune moko na institution il y a l'état PDG bazate. Kaka ba vieux gege na ba vieux gege. Vous comprenez? Na ba maman gege na ba vieux gege. Comment bango partout. Alors les jeunesses congolaises ils allaient sacrifier il y a génération de génération. Soit que jeunesse congolaise et fungoli miso na bango donc débloquer situation yo pe ni ne ko kende liboso. Président lobi si l'élection. Alors il prend un politicien. Dans le Banayo, dans le Congo, on a des politiciens. Dans l'année opposant, on a le pouvoir. L'objectif, c'est qui à quoi ça Sylvestre et Zalaki pour l'élection libre et démocratique. Kabila l'équipe na mayele. Kabila zo sakana ba politicien congolais l'équipe na mayele. Il a l'expérience. On m'a pas mutu. Nous avons pas mutu bilo comme ça. Na repère ça yo. Après ça la sagesse, intelligence, na science. Yoka Mobutu. Mobutu a travaillé, il a gouverné 32 ans, il n'était pas intelligent, ni science, sagesse. Yoka Kabila le père, à ça 3 ans parce qu'il était très intelligent. Tala Kabila le fils, 18 ans de pouvoir, 20 ans de pouvoir, parce qu'il n'a pas passé sagesse. Alors comment parce que l'élection est à Sou qui aime, Sou qui l'arrête. Sou qui peut mettre 1000 milliards. Adal jeune. Moteur Sou qui peut mettre les bandits, il est toujours jeune. À 50 ans, à 50 ans, à 50 ans, 45 ans, comme il a noté, il est toujours jeune. Comme il est toujours jeune. Il vient à l'âge de 80 ans. Comme il vient, ceux qui peuvent mettre un look naïe. Aux hommes, ils ont un look naïe, forme un look naïe. On a ce qu'on a la vérité. On a la vérité, on a même un gambo. On a la Bible, on a côté lié. On a la Bible, il y a un Kabila, ça a Kabila, ça a un Kabila, toi, il faut le toloba. Malama tongi bandako, les logs modernisation de Salé. Oh, bandako, yo mona boulevard, tikanga, maman, Mobutu, atikipso nananine. Na moi, c'est là mouké, les logs boulevard, les logs partout dans Congo, na lobby, sauf Mbandaka, atongane Mbandaka. Sauf Mbandaka, président, il n'a Mbandaka na habité. Ozomona, sauf Mbandaka, moka nanga tonga yangote. Mais partout, qui s'engagne. À salité, ce que ça le connaît, toujours le baboye, Oya Sima a continué ma cambo au Kabila Salaki. Ozomona, yango tuzo prendre Kabila ça doit mabe nandimeli Kabila te. Mais na lobby à sala po ya ye, on est occupé à malamu, on mo soupe a échoué. Alors, il n'y a pas de politicien au Congo. Tout le monde est d'accord à Sylvestre Wan, bako la poste. Bako la poste à premier ministre. Mais est-ce que rôle de Bokene Gune à poste à premier ministre? Il y a pouvoir, pour rôle, il y a peuple en otage. Peuple ont souffert.
président Mawayango, président de nos Sakibango, la poste, non population. La poste à président lobby, discours, chef d'État, token élection. Élection en bon exaté, ni exaté. Retard, ça c'est 8 mois de retard, 8 mois. Na 8 mois yango, bon exaté. Yo quand si a solo, et sélection dans 2017, nous avons l'élection dans 2018. Juillet 2020. Dès que j'ai dit 20. Net bazo calé bango boy. Bazo ela pouvoir quoi ngana bango. Faute ya opposant. 5 ans na opposant, 5 ans était traite na pape. Makamba Congo akotaka te. Makamba Congo papa akotaka yango te. OK? Ako dirige biso te bandaka la ndanga maman. Qui a fait Mobutu 6 ans de pouvoir de transition? C'est 5 ans non? C'est mon sang on est dans la conférence nationale président. Accomplissé avec le peuple. Hein? Mobutu 6 ans de transition. Nana ça il est loyo. Bassa la bio Kabila a continué. C'est 5 ans. Hein? 5 ans à pouvoir, 5 ans c'est pas peuple qui s'y manaille. Il peut dire aujourd'hui fini. Et c'est 5 ans. Alors qu'il y a un bébé. Oui bien. Bébé. Au moins il est belle hein. Attends bah tu libéré mon nom au nanga. Libère la maman et le keling. Vous savez libère la maman fin. Bano ba koli na libéré ba. Bano ba koli na libéré mayele. Bano ba koli na bébé. Tama mais ça. Zoba bantaba. Ok, parce que libère est original. Mais libère wana bozo mela ya libère la population. Libère ya milangi wana et dans les pouvoirs. Bokeba. Oya les gars qui lobby, non question qui la bino. Parce que c'est ça le problème vous la partage de pouvoir. Pourquoi partage de pouvoir? Les pays en otage. Et puis le président lobby sous a accepté mboke en otage n'est pas politicien. Ça dit quoi? Il peut nommer ce qu'il veut. Même il peut nommer ce qu'il veut. Mais mon compte a combattu. Les gens conseillent ça là lui a tangi apprécié un go et les katinango. Alors il va peuple congolais ba ko en otage jamais. Système au kabola ka maboke na maboke maître Corbeau kaka bango bazongaka. Et sœur maman Margot n'est pas la pouvoir na bango à quelle élection fromage wana mais c'est le peuple ezonyo kwam nani akoki la peuple mawa pas mi na passion j'ai dit peuple congolais pour un espoir yengwa bande kono ba pasteur ba sali réunion ba révolter contre Senko la monaki évangéliste Jean Oscar Kiziamina alobaki makamoni na peuple ba sangani ba bio Senko to lingi bino ba lingi bango te bango na lobi nani azalaki na seni pasteur non nani bango bazalaki na parlement motion ni basala moko contre ministre moko contre peuple zéro na bango ba pasteur bana ko luka ba bien na bango na immunité na bango ba toucher bango te. Tout le monde est traître. Et j'ai dit au peuple congolais, tokanga motema. Bit na biso ezali pouvoir wana te. Bit na biso partage pouvoir te. Congo à bientôt il sera libéré. Je dis en tant que prophète, Nzamba ayoki passe à Congo, ayoki makanga Congo, pe azo libérer Congo. Tokoza libérer na nini na ba guerre te, na mobulu te. On va aller en élection, c'est là on va sanctionner tous les politiciens. Mi balé. Na yoki te moi je crois que le président Kabila il peut dire na makambo tout na lobby. Peuple congolais comme Hollande a fait, mais je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Mais voilà. Hein? Mais ce qu'on a dit discours à Kabila, à l'obité à cause de la candidate, il n'a rien dit. Et donc, tant que le premier ministre Moussa Bakonomé, Mbutu a sanctionné des chambres, il y a un référendum, à lui 3e mandat, il continue. C'est ça, parce que dans le monde, il y a Mopaya, il y a Betty, et calmer bateau, et c'est ça bateau, et ça. En tout cas, oui, merci Nabino Nyoso Bolanda qui est Michel Abisso. Longa Lingaton a solana papa langa tokaka. Wala ebi ke to toki si président. Non, pona mboka te. Na gegete. Na toki pona mboka na gegete. Ah mais attention, na toki pona gegete. Eza ba gege politicien, na ba gege basi na ba gege moi ça benga geges. Na toki pona gege. Na toki pona mboka, attention. Dans le bilamba, c'est Michel Blotongo bilamba te. Atoki ne pona mboka. Pour la kanda, yango atoki mbula lobi ebeteke na kisaki nini kanda. Mbula lobi penza kanda. Bon le 10, prophète John Gefo lobita. Bon les 10 inazo ba tu ba kokufa ba kobima. Bon omoni pourquoi président un peu bazoko sa mokonza mboka. Yo linga ka ko traiter na ba traiter pona ni. Hein? Pourquoi pas ça ma casse tu sais quel Chilombo na rassemblement reconnu na Senko. Pourquoi tu m'appelles cette invitation à l'obité? Hein? Aïe boss wana yé.
Et puis, on a dit Chilombo Alobibo. Lui, il est prêt à rencontrer le président, sauf Bato ya côté Kuna Bayate. Motoko Olengankoi. Olengankoi. Hein? Un grand traître pendant Mboko, le ministre de transport au Mona, Koutou, Matata, ministre de transport Matata, Kouta, Tikele Bisu Babisi. Hein, papa? Motoko Olenganko, côté Olenganko Azali. Na, Chibala. Ndebino bozo ba pourquoi bolika mayele mabe mboke tamla mayele mabe te mais c'est pourquoi le vrai rassemblement tu sais que dit Chilombo Azali au peuple zo kaye au peuple zo kaye muta ko négocier les wana mais lelo e pas kani bango bi de 10 bato bazo bi malakati bato zo bi mani kufa kaka bato kufa pe ko bi makaka parce que peuple congolais ko mitikate toyoka bamarche na kata Congo tozalaki na bagouverneur na biso balekanaki awa tomonaka Kimbembe Mazunga tomonaka oyo muto nani oyo David Kouimbien baleka mwa bele mais tomoni oyo ya Kimbuta c'est un perro ou bien gouverneur parce que tango ba policier ba bimi na télé ça pour ba encadrer marche. Mais on y a Kimbuta comment que quand y a mandat comment coordonner Kimbuta est-ce que ça la cas un gouverneur azali représentant et président de la République il y a un monsieur président qui quitté na mboka moto ça c'est un bon gouverneur parce que azali lokola azo représenté mais on les okamusanga ezokamusanga mingi un général a konzaka gouverneur à ville bon dans un pays à Zengle dans un pays moko ya Zengle moto na mudako sa makambo alingi parce que ezalakate ezalakate ozomona un gouverneur apesi loi général ya Longoli général apesi loi na ezalakate alors oya Kimbuta a moto majorité akolinga toujours akofavoriser kaka umela kaka à favoriser côté majorité jamais dans l'opposition à autoriser un côté et ça faut Kimbuta zali commander alors ça la mosala va continuer à batinda à cause de la katina ngoni autres hommes na mabe parce que ni général a dominé la gouverneur et c'est la katina ngoti alors nous déplorons telle situation tel événement négatif pour les 10 yo avant yango na sengi na président de la République a négocier na Chilombo abenga Félix Tshisekedi Chilombo ba négocier na vrai rassemblement ya bolenga koité peuple ce qui a nommé Mokbake Bakekun, exclut que Mokbake soit premier ministre. Et donc, exclut que Mokbake nommé Mokbake premier ministre. Et que exclut que nommé Chibala premier ministre. Hein? Et donc, exclut un côté. Hein? Non, pas la mon côté. Alors, et là, on a négocié na tu sais que Chilombo n'a vrai rassemblement qui met Rosala les 10 ans ma bezate. Ce qui va négocier peuple zoka Chilombo parce qu'ils ont représenté image ya papa naye Mobimba. Et puis à Sali Modo de naye et Simbi. Donc il est très dangereux aussi. Il faut négocier avec lui pour na kimia apaiser Ezala. Donc on a dit que tangaka mikolonyoso nous déplorons ça et nous tobo yango na Congo na Yesu. Ingeta la bilonyoso bakiko la biso za la kata diaspora. En tout cas merci beaucoup le prophète John Gefa na pesi penza mingi na bayo bosunga nga ponga maelo nga kokala nga te nga vraiment na tanga nga pe université te mais car la bilonyoso bosunga biso la poto kumisa raté car la bilonyoso bosunga biso na ba questionnaire nde sala biso bimisa biso bana maele. En tout cas merci beaucoup na bino pe ba oyo bolinga kanga la moto chuchu solo Michonoka impresario Claude Dombasi maman Doris c'est ma personnalité qui l'a à Londres, maman Isabelle Bassende. En plus, t'as participé, merci beaucoup. Et pas Bayo et Angai, Patrick Etchas et Chibasu, Papi Maïbelanga, Patrick Ochinga, Lour, Nanga Moko, Namoni Adolphe Onazis Kitoko, Papa Nangai. Bilonyoso Boninganga, Margolang, autrement dit, la fille à papa, moi, la colo, le pan, je suis là. Merci, la caméraman, le plus beau, la Nina Bossana du monde. La PCP, on a prophète John Gefanda, baptisé, Moa, Komboana. La PCP, le plus beau caméraman du monde. La PCP, Bambo, t'es pas, réalisateur, n'a mis ce golo, mais LMG, bonne guérison, nayo. Bon, t'es mingue pas, on a bien notre beau-frère chéri, Babi Papinzo la messe au pro. Babi est de producteurs et de faux, mais il y a cassé bango. En tout cas, merci beaucoup, Oumela. La pêche de la garde de corps, il y a le prophète John Gefa, Anti-gang.
ye na kata ye soko yo da kibota alors attends la paquet soko mone ah gegete attention combien gegete bato gege zo la ça ba politicien gege ba pasteur gege na ba geges yaza gegete biso totoki sinzungula biso lelo te papa toki en tout cas na sepeli tokutani mbala sima na prophète John Gefa numéro na pesi te soko lingo zwa ngai lingalo mabanga te ba opese su numéro ne na opesa numéro na ngai o lingo zwa ngai na kati na WhatsApp imo Viber 00243 89 61 49 41 Mosusu Ozwanga 00243 81 807 26 78 privé Soko Ozwanga 00243 99 42 937 na kopesa mbote na moto ya lekinyo sokolo yosimasia akumbama libela na libela amen. Et le bas notre vieille méthode de Moulenda, notre jour reviendra. Prophète John Gefa, merci beaucoup. Ndambe pambola o mama na koya malamu na masolo malamu loyi ba imboka ba yebate soki bino bolekite au monde ya presse ali 4 pouvoir du monde pelle le lobo comme 2 pouvoir parce que nyonso bozo bimsango polele na misu na ba. Merci beaucoup. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news donc ça va. Na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bon bien, ba news a bien. So pour l'année la pena tina sou c'est Elle News TV. Je vous